Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi minikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Shalom, 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 chers interprètes, nous voici pour vous présenter cette belle émission, cette grande émission Bozindo avec votre humble serviteur, votre humble présentateur, le pasteur Vincent Makela Meshake, et avec aussi votre chaîne préférée Ciel ouvert TV. Nous sommes là pour vous édifier, pour vous montrer ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Ce que le Seigneur fait à ses enfants, et nous sommes là pour vous édifier, pour vous montrer les exploits que le Seigneur fait, parce que notre Jésus-Christ est vivant. Nous avons derrière les caméras notre bien-aimé cher frère Cédric Makela, l'homme invisible, moi en tout cas Yanzambe, petit frère Jésus Christ, cerveau électronique, l'ingénieur. Et que le Seigneur vraiment allait et sans oublier assistant naye assister Brom Josué Makela Brom Nzamba le kanopambola Manjukis Nzambe azala naye elongo. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne zappez pas. Hein, soyez toujours branché, tu ne seras jamais déçu parce que dans notre chaîne, nous parlons que de Jésus-Christ. Nous parlons que de de l'homme qui a été crucifié sur la croix. Nous parlons que de celui qui était pendu sur la croix, comme la Bible nous dit. Celui qui était venu pour nous sauver, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Mais ici, nous prêchons que Jésus-Christ est de Nazareth. Le seul, l'unique et le vrai Seigneur, l'homme de Galilée. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous appétez, que vous ne pouvez pas me souhaiter. Kamata télécommande nayo boaka. Parce que ailleurs, il n'y a rien. Ici, ne biloko malamu ezali. Yangona badok balingami. Sans plus tarder, naiko le bana likamo na loba qui la fois passé awa. Ya likamo vital caméra et puis na mwasi naye Amida Obazaki interpellé. Na justice nabiso awa vraiment coup de chapeau na justice nabiso parce que la moni état de droit et bani quand même ko sala et na loba ki boye na saki mo erreur moko pona likambo ya Messi ote ko bana loba ki tanga balaki mbongo mapesa ki kokaki pas même 50 000 euros vraiment bolim sanga zaki erreur et kokaki pas même 500 000 euros mais azoki ba cadeau belé mais bon mona ndenge ndeko nabiso notre cher nani Amida Alobaki, ce n'était pas vraiment bien parce que si on a bien samba, on luka moi mususu ko se défendre au lieu on se talendenge wana nga nazoki boye batutu bazoka makamwana obi mitema na bangote lelo oyo moni malgré tout le makamwana mais c'est lelo ko mokote Vital Caméra za condamné à 20 ans de prison ferme. 20 ans. Ezaliawa azana ajinini tina 20 ans na pas mana ajinini. Est-ce que Cher Nabiso Seramida, à cause de la Vital Caméra, à cause de 20 ans, c'est vraiment difficile. Et aussi, la passe dans mon thème, il y a un moukili bandeko to sala mabete. Parce que tous ces pays ici-bas, attendez surtout, mais plus par la marame to sala mabé, il faut à marana c'est tant que yo sala mabé, yo so kasokoza gango za yanke, et ça la mutumona likolo zotala yo. Dieu le tout puissant, c'est lui qui est le tout puissant. Nous ne sommes que des passagers dans moukili, toko le kanzela. Alors tout ça la kakeba, ça la malam parce que malam est kozongela yo. Alors bandeko, pour notre édification, aujourd'hui, je viens de recevoir des invités. Nakanisi l'homme valable, ingénieur l'homme valable à Fongola biso cerveau électronique. Voilà à Fongola biso nabi denzeneneke. Bana basi mbala kitoko
na otola bango ba mituna na robo ngana mwasi na miboko ser moi kitoko bomoni ye akopesa so kombo na ye kombo na ser mbote mbote papa akopesa so kombo na yo kombo na ngai Mami Tandu. Mami Tandu. Ozali congolaise. Nazali congolaise. Ozali mariée? Non mariée. Mais yo sano mariée mais ozana bana ndenge nini? Nabota kitong mobali tolingani. Nde mobali ayaki ko se présenter na famille na ngai. Donc asala ki présentation. Ayaki na famille na ngai bimaki amona libota na ngai, amona baboti na ngai. Nde akotaki na lopango ayeko sala présentation na mi bato bazolanda nga bayebi présentation soki mobali aye na famille ndenge ezalaka. Donc akoya akoti aye na enveloppe aye na masanga ayeko bima na famille ya mwasi yango présentation. OK okombela professeur azolimbo na bana malamu. Alors nzambe aleka na kopambola cher mami to yambi po na litato limboko le petit amune na bomo na yo. Est-ce que makambo yo koloba bato akolanda monde entier ezali vrai? Makambo na za na ngoza penza vrai parce que nzambe ndem ta permettre on la vie na ngai pour la témoignage. Na loboko na bana elenge mboko so mwasi ya kitoko awa na kotre pe ba mituna ser mbote. Mungongo shalom. Shalom. Kombo na yo nani? Kombo na Divine Tuzolana. Divine Tuzolana. Oza marié? Ozali obotami na Kisasa? Oui. Oza congolaise? Ouais. Oyo avandi amaboko na ngai ya mwasi aza nani? Maman. Aza mama boti yo? Bino tu kosala jeune makasi boyondele bakamaradi mpo nani? Ah, mais évitez peut-être abota un enfant. Abota yo enfant? Ouais. Yo pour obota enfant? Son tambalingi. Ok. Si Dieu le veut, il n'est pas au bout d'enfant. Alors, pour ça la brancher, pour ça la jamais dessus na témoignage Bandeko Oyo. Telemawana, Zalawana, Landabiso, Okozala édifié. On a conseillé à s'abonner, émission Oyo pe partageant na baninga et conseillé na bon balam. Yo peut se partager na baninga, osa ko évangéliser d'une manière liboso ankolo et nzambe akoleka na kopambola yo. Alors pona kota la bosino trop ba question tingana pesa bo ya ngai bambote na ba som talingi yo folinga bango bo ya ngai bana na bana poto simene o ya Kinshasa eza mabanga te meza ba dédicace eza en guise de reconnaissance ya bano balingaka nga balandaka lo tombo nzamba pesi ngai bazaba na na kadraka nzambe leka na pambola bango na bandina na évangile c'est dit na France na mwasi na ye mama Nancy nzamba leka na pambola bango évangile c'est dit nzamba zala na yo na leke pa ya mama Mati na mbali na ye papa Nise nzamba zala bango na bana biso no so ba Sephora ba Eliana nzambe azana bango na leki et pas ya ma bien-aimé hein ye pensa ma bien-aimé nzambe pena azane makasi ser Brunel na France nzamba pambola yo Brunel ma bien-aimé na si motema nzambe pena apambola yo et na leki et pas ya bien-aimé mususu ser Getimao ye azabo na mboka ya o wasala miliki na Hollande nzambe apambola ye et na leki na Allemagne et pas na somo na mwana ngai Antoine Diabonda alela Sephora mabe ata Diabonda komona Sephora mikoleza ko ya nzambe leka no pambolo bableka no pambolo ya zabo na Allemagne pina mama Vero na beto sur la thème o réagir te on ndenge mission te hein esengeli to sur la ge osala moi bien to osala mo makamoko boye nebi ke moi ba crise ezali mais kozala malam pe bo ozongela suko sala ngwe kozala malam na leki na Belgique pa ya mwana na ngai Sœur Nabiso Myriam nzambe aleka na kopambola ye elongo na mbali na ye papa John nzamba za na bango na Belgique nzamba za na bango et na pesi ba Saoula mbote mwana ngai tendresse mbote na pesi Balbine Mondele mbote et na bosete ko pesa les deux Olivier o bazabo na États-Unis d'Amérique Sœur Sylvie na mwana ngai grâce moyuma nzambe azana banga pambola bango vraiment bazabano balinginga makasi nzamba pambola bino na nyonso bino bosala kapona ngaba nango bazana poto nzamba kozungisa bino akopambola bino kola pambola bino na soki ana momukira Kinshasa na poto bazebele na pesi bo bazana free na France na Belgique na Italie so na tay comme on te côté ninga regerte boza ebele ba sœur Yuyu ba frère David ba frère Jonathan
bino nyonso wana na pesi bino bambote ya kosakana te nzamba pambola bino nazonga excès na pesi ka fait makele mboma mbote po azebele mwana tanga teke ya Charlotte ya bébé banini te na pesi ka fait mokile mboma mbote nzamba pambola bango na église va de Bereka boza la branché boza la jamais dessus na pesi mama Esther Lenga Bois Noir Mbote, Maman Pasi, servant de Dieu, docteur Foloko, Kodo Wangata, Nabosena Niwanzola, Nzamba le Pambole, apôtre major, Nzamba Pambola ye, n'importe sur la bosse ni Mutumoko, hein, Bangoni sur la piste Bango Mbote, Nzamba Pambola Bango. Alors, Tozungi la plateau Nabiso, awa l'émission Nabiso pona, Kotuna Bande comme question, édifier Batou, et belé. Chère mamie, encore une fois, n'a pas su Bambote Minka Nakolo Shalom. Shalom. Chère mamie, et le remous le canabo moinayo, on a qui kobala, mais aux assunamba note beau divorcé. Ok, Robert, son moment qui est solo nayo, avant tout le qui pas à moi, parce que maman minene et le canavino pour Seigneur le bango pour na codifier bateau. Chère mamie, on va nous divorcer qui ndeni parce que vous sommes l'église moko, bozala qui bien. Qu'est-ce qui s'est passé, chère mamie? Bon, nakati tout ça qui n'a biso bien pour ngande na mema qui est une église. Naiki na mobile na ngane église pour tozaki ba pagano te ba kinzambe te nde tangu mwana yeko kufa nga mwana liboso nde yango yana nga mwasi aza pe servante na kati église nga nazo sabela lelo abenga kinga to ya église nde tangu to yaki na ye na église to kutani pe na pasteur tangu to kutani babi to ya kita vendredi ya délivrance to ye kita délivrance tant pasteur bandi ko sambela alenga na kweyaka bato belé bon ta bandi ko bondela pona bato nde komi na tour na ngande pasteur aye pembe na nga tuni na memi sert en église nde ya na nga temboli musapa bingam na memi alobi mona mwaso nazo mona akobota mingi makosimba bana te na memi alobi te papa uto kufela mwana moko yango nga na ye na église yango pe wana tangu na yokaki yango tozongi nde epesaki ngai posa bando ye église nde mobali pe tono tambo na mokilo kaka finyon soko yenga eka to nga na linge église mobali ko malinga kinga ye pa latinga l'église nde yango to yaki na église to komi ko sambela nde nzambe ko sala grâce de mobali kiskoyo ko ko zwanda ku te ko vande sika avant bano ko sambela mbano azaki na ndako te wana zaki nanu lo linga mukinde to bota kibongo mwana boni ko sambela nzamba sali grâce boye ko zwa ndako esa boye nde ayeko bima pa na biso to zwi ndako nde to kende ko bota bana mibale na zaki na bango. Chère mamie, mwana kufaki azaki mwana liboso mibale ya misatu azaki mwana mibale kufaki liboso wanto kufa mwa kala mingi tende mwana mibale donc mwana liboso wana nanu tozaki sika mwana mobali te mais tant to koti siko na mobali nde to ko kufela su mwana moko ndemo za awande za na bana mitano na za bana misatu pona kufa mibale moko ndatika mais comme yaki na église basala yeba kiyote amonika bandiko lobambala moko nana memiye abandiko lobato ko eba ezaki na église nini pe pasteur ngo nani bon ezaki na église à Vallée de Bereka na Maluku 86 nde sikanga na yaka mboko to maluku ya commune ya Kinshasa ngo oyo kanga monio ka bandiko sakola moko boye eza pasteur ni pasteur oyo lelo ya mbio na plateau na une émission. Ok. Maman, mami, bana wana to ye bana bando Bolanda biso. Bakufaki liwa normal to basaki kolia yo bana. Bakufaki liwa normal te. E bandeli ya liwa liboso to na monaki mwana nga kufaki ezalaki ke mwana wana abeli. Tango abeli, bon biso to yebaki na nzambe te. Famille pe to zana bango bazaki pa famille moko ya koyeba penda nzambe te. Babande ko sala mingi ba mama oyo basali saka bato nde mwana tanga beli babite za kibeka ba memiye et pa mama wana salisa avant to kende kuna tata moko ayeba lobi oyo nda salisa azunga mwana lalisi mwana mabela azu lokola nyati na libu azokina boye po asunga kibeko azaki nango ebi ako mama lamu nde sima tanga tandi mwana mabele babi tata ngoyo alalisi so mwana na kati ya mfano afini yebo na sali tona ya zoni ya tena libu balobi ye mtata sa kibeka tango asisi ba seremoni na ye nde alobi sava kokotala lobi na sima tango yake mwana ye grave esengi ke to déplacer de sous bon famille paye bi nango yesu te
tokimi su mbangu kwa mama moko boye azaka na kasongo lunda za koko ana kati ya ndako na ye wana lingwala tokendaki na mama tokomi kuna bakotisi biso mama anatanga moni kaka mwana abi mwana oyo bokende mbangu na hôpital en tout cas oza suka ya kosimba lisu te de temps toyoki bongo nde tozongaki tozwi mwana nde tokendani na hôpital tant ka tokomi na hôpital badocteur basep so transfert balobi ke makila na ye eza ya kosila tokende pédiatrie nde ntango sikoyo papa na ye atomboli mwana tozokende na pédiatrie tomikomela kuna nzela te mbamoko ayoki mwana kotalalaki na lipeka azongisi mwana kwei ntango atali ye bo azongisi ye susu boye to tokomi ka na hôpital banose ke mwana wana akufi do minganga basimba ye te donc banose déjà ke mwana oboye na ye eza de bembe asakufi sala Ndeko ezela na muke wana boye na église te wana to na église te simaka mwana akufi bino pe kondela na pina mino kaka ngenge ale bakundi pe mwana sima batata mwasi na nga baboyi ngai na mwana mobali otozala balobi libala ekufi kande mwana kufi boye bamona su biso mbale te bango baboyi na bango nde toye kozonga tant toye kozonga après sima yango nde mobali ya na nga mwasi nde aye komemanga na église oyo nga nazosambela lelo nde yango ntango toyaki nde makambo wana nde ekobima na église ke mwana mwasi akobota ebele makosimba bana te nde ntango nga nayoki yango nde ya na nga pe azalaki nde alobi ke fo tokangama na nzambe to banda ko ya prière parce que tokufela mwana so continue ba vie oyo okozala nosu na mwana te yango wana nde lelo epemetaki biso to ya na église mobali azolandanga na nzela famille yebi te bakomi nalingaki ye pe mingi nga pe nazongi na kaka na ye nayebi se soko lingi ngai tokima na église tokende na église nde mobali pa boyaki ta ndimi nde toyaki tokomo sambe ane na église nde sika mobali azwaki ideke abima na famille na ngai apesa masanga na enveloppe pour permettre ya zwanda ko to fande sika moko ntango boyaki na église nda sali yango na église nda bandi ko ka mateya nde permettre ya sala yango c'est mami bato baso ba ke église église eza vie ya moto eza motema moto mais église eza bâtiment te eza teke ndako batongi boye pona yo église eza na ntina to eza na ntina te pona nge église ya na ntina parce que ngai moko o nazo vivre lelo eza ngolo eza na kati église nde yango ezo sala nga na vivre lelo parce que mingi nde bazo yeba wana te église eza na vie na mutu akimi na kati église tozoka bato ba église ntina te église ata bakangi ba église eza mutu yo moko za église est-ce que na ba situation ozalaki na yango so zaki yo moko ozako église te yongo kokango yanga na kokango te parce que ba situation ngeli leke makasi eleke makasi donc eza baninga nange bande ko lekela bango même bato tozaki na bango kotomenge bande ko lekela bango mais tant on a koti kati na église na moni citation makambo bande ko yana vie nanga na ndenge na komi na kati église citation nge komi en tout cas kimi ekoti sœur na oki comme pe ko la na église olala kanu na église olonge ko na famille na yo okomi na église ona bandeko mususu na kati église mais oza kamina libota bandeko mingi baza na poto bakutu bazonga po babengisa yo pe baninga kutu po babengisa yo babengaka yo mingi zonga na famille olingaka te eloko ni epusa yo ovandaka na église bataki satana bandoki to bon eloko epusanga na vanda na église ezali na tina makambo nga nazomona famille eza nango bien tofandi mais mutu aza na vie na ye parce que onga nazo vivre eza ondeko nanga musupa zo vivre te nga nazola na famille toza esika moko toza lupango toza bien mais pour mezo lekelanga eza makambo ezotungisa vie nanga yango ndezo zangisa nga kimia yango nde pusa kinga kenatika famille na na kati église na fanda eza makambo molili makambo ezotungisa penza vie nanga makambo soko expliquer mutu a comprendre ngo c'est mami olingane mingi na yo bano kombo tika kombo nga na ebi azaki quand même mwana nga molimo azeko église mais omoneka dikumba moko mbala changer ba kimisi ba changer motema tout ça banini c'est mami expliquer biso nanu batwala na témoignage oyo pour édifier pe bato elekaki ndenge bon elekaki nango tango bitumbe komi makasi tovandi ndako moko tozo église na mobile nanga tozo zonga tolingaki pe église mingi
mais likambo quand me ko makana moment moko boye na moni ka mobala changer mobala zaki nie alobaka te mobali mba moko akomi mba moko loyenge akomi muta masanga muta koya mingi ba butu ba 1 heure ba 3 heures donc nazo comprendre te mobulu e makasi akwa ko supporter pe su ndaku te donc ekoma ki passe siko ngape tango wana ko ndima pende ezalaki makasi te na balaki pe kokoka te kotala natala o mobala zo kumbela nga na ndako natala susu o bana bazo bela ebande ko simba te donc ekoma ki passe mobala ye loyenge ambianceur donc moyen ezali te nde yango ekoma ki tango bana siko malade ekoma ki makasi na tango mobala ekoma ki mobulu makambo ekoma ki wana tala penza kamera malamu ota kamera malamu o expliquer bato baza kolanda na Ciel ouvert TV chaîne eza 100% bunzambe 100% la chaîne chrétienne okiko lobaki makambo so komela ki wana eza complicité bato molili nde bato babomelo libala bakimisi mobali na yo ba changer motema po tika na monzemba selma eza complicité pende bato molili basala ki penda ba complot wana nyonso bakimisa mobali na ngai ponga na tika la lelo boy donc mobali akwa ko supporter nga lisusu te akome komona basi libanda nde malamu akome komona ka vina wana koza libanda komela loyenge zaki malamu donc ngape na zaki suna kimia te na banu nga na zaki na bango poto bota ki na kata ndako wana ya libana fandaki bana mibale donc makambo bandaki ko tungisa ngai donc soki na ye na église nazo ya kanga moko na bana mais mobala ko molinga ndisuko ya prière te parce que auti ne komela masanga za fatigué alali akomele kaka mingi na basi libanda c'est mami na pisina bato bozo tala quand même c'est oh yolo vale besoin pena bien c'est même ça quand même kitoko est-ce que bato bebisa ko te ko za oza mwasi kitoko bon bato balobaka na ngata papa mobala yebisa ngai abina kamwa mobala na oza mwasi kitoko alukaka nini nazo yeba te po azomi yeba te o to nini ba vegle to nini ngape na bina yebite papa na ye mtanda ko lobala ngai abi mobile na azo mona te asa zo mona ondingo zali ami yebite ngai bina mi nazo comprendre yebite ngai ko nabenga ko mami la parisienne amen po soko latina ndengo denda kala ko libata boye ngala benga ko mami la parisienne est-ce que c'est mami oki ko sabatu ke envoûtement ezali bandoki bazali pona ko envoûter batu et ça la marque oui envoûtement ezali parce que mutu o baza ko envoûter ye okomona directement ta vie na ye ekozala penda donc makambo azo sale bando mona parce que to banvuta ki penza mobali na ngai akoma ki lukuta aloba lobaka te donc mobali akomi ko loba loba komi donc loyenge donc ozo comprendre pena que vie ya moi mobali e changer donc na ekomona ki envoûtement ekotaki mais na bandaki ko ya prière nazoya kaka prière ti mukolo moko nde na ekomona ke mosala nzamba tuninga ndeni mobali na azo mona na te ngana ebisi papa mobala komunika ko langwa akomunika mobulu akomika loyenge menga pe na mama mwana banda ko sala nzambe na ndeko binisa bana na kati na église en tout cas na kanga pe na misala nzambe na banda ko sala ka misala nzambe makambi banda ko sala décourager ngate na simbe ka poste na ngai o ngala banda ko sala nzambe na église mais tu comme ki na mama moko boye mobala komine ko kima tikinga na ndaku na bana ndenga pe na eko vanda eko permettre nga na yesu na église ne passer ayebisinga bise mobali ninga zo kima wana eza yete za envoûtement mte sala ye bongo nde à partir wana nde to komeka ko ya prière mais prière ne komaki ya passe fona bondela ka soit na zela ye asomba bazoka po sola masanga alia bazoka po longola ka solo wana ko bato bayeba auto beta masanga mais tozoya ne ka bom comme se peso ka boya boy so mukwana lingi aye asoma bajoka atie musu na posa li yango malembe po longola kae basolo wana masanga banda ya komela. Merci bato bozona na biso de partout aleka na kopambola bino bato bozona na biso na saluer mon grand frère ya des expériences jusqu'à l'Otema na France yena molonga inaye mama Bita cette grande dame cette belle femme na pamboli bango pourquoi pas na pambola pe frère Sele na mwasi na ye na France bozali ebele frère nanga lié 20 na États-Unis bandimino sto à Canada o bato bondiminaka l'otomo ya pasteur Vincent tika tenza excuse tika tensambe aleka na kopambola bino c'est mami tisuka suka mobali akepenza mungu na ntungu libela tisuka suka eko kende kokende eko kenda kepe libela
naye koyoka ke akoti Mario na bandal akoti nini ki Mario donc mwana mwasi moko azali na ndaku yake kota ne ki Mario kuna ti akene pe libela ko kabwana ngande yangwana ngana ye Ciel mami melo ko meka msakangai ovanda na yo banda bokabana manu Ciel bambule belé quand même mais ovandi na yo penie mobali te ba tsako lito ite ba tsanga lito na batebe batuna nga yango yo linga mibali te pona nini batebele baba tout monde ko kimia bien mais so ba nimo ko mamba mibali zo linga te pona nini oh inabiso na inabino te mais eza ba problème nga na zwaki kota la vie na ngande na lekisaki yango donc pona bitumbo ekomaki na vie na nga pona longa ngo esengeli na ebana ko discipliner vie na ngai yango mona ki ke 20 mingi ezaki kota mibali potango nazobota bana na mibali kaka boto lingani na mokili boye biso moko to lingani to kemba mwana makambo etali ya nzoto lobi na zuizeme mais bitumba wane ko ya lisusu ko approcher ngai e ko tungisa ngai ko zangisanga kimia yango na mona ki ke malamu na kanga makona vanda nazela tangu na nga soki to kabona mobali o aza mobala vie na ngai te nzamba ebi ndenge na ko sala po apesa nga pe mobali ya malamu oya ko bima aye abalinga pe to fandi to boti po to zana kimia donc soki na landika lo yenga ba sentiment ya mukili ezanga nde na ko souffrir pe na ko perdre parce que nazana mabota o ezali mabota o na ko simba bana te donc faut nazali veiller. Très bien joué, très bien joué. L'homme a embanze moi bi que ceux qui moi ça to malibala c'est kamada liboso ko zo amuse mabe akutambuse partout akopelisa mais yo wanina ona mona kike esengela kina sala parce que na tala kitangu mulela tambola kina bana bazeleka mobali no za wapi bana na kosunga bango famille comme ko loba mingi bitumbe koma ki makasi metangu na se discipliner na fandi kimia na ko mona pe kimia ko tina bana ngamo pe na zwi kimia donc yango na ko mona ke donc soki na kangi makona fandi nzambe wana ko salela ngai soki asa mobali na ko zonga soki asa mobali na ngate nzambe ebi ndenge nini na ko tindela ngai mobali mususu akoya oyo ko permettre to fanda na ye pe to za malamu Ciel mama na poste atami kaka na poste na ye azosela nzambe leka na kopambola ye tolingo kotelelo komboka munene na salve lisusu bandeko nyonso tu oyo baza na Afrique oyo bandaka biso si bandaka Ciel ouvert na Afrique nzamba pambola bino naza bongo na Maroc naza bongo na bana pe na Maroc babengaka ngai nzambe aleka na kopambola bango makasi ekoleka moko abenganga komo na ye Ines nzambe aza na ye Ines na Maroc nzambe aza nozobenga te mikolo me bengaka ekosala malamu et puis na ngambe na biso awa na Angola na pe na bana kuna babengaka ngai nzambe aza na bango longo aleka na kopambola bango siko tongo kotala mama likambo oyo toyambeli ye awa na kolobisa ye et puis na obisa momuke mwana na ye Ciel mami tovandeka ne poko moka bwe pa tomonaka bwe mwana o aza na loboko na ngai ya mobali komona su nani Ivi mwana o aza na loboko na ngai mobali Ivi azwi liboma ebandi kaka briske boye nini elekaki mami bon likambo oyo elekaki na makambo esalamaki tango makambo nyonso nati ko témoigner bandeko na boyo tango bozolanda namonaki ekomi na époque oyo tango mobali akei wana namoni mbala moko mwana oyo natikalaki na bango bazalaki mibale nde mwana moko aye kokufa ngai toko mwana moko aye kokufa ngai nde na mbula oyo ezalaki l'an 2013 nde mwana moko aye kokufa ngai ya mobali abanda pe kotungisa nga mingi nde mwana kufi na l'an 2013 naye komona mbala moko événement mususu elandi nga na l'an 2014 namoni kaka pa batuti mwana nga na prince tant batuti mwana prince mwana nga moko na tikali na ye oyo bazolakisa bino émission oyo mwana moko kaka ya mwasi awa babenga na kombo ya divine divine unaweza kidiba alors tout à qui on est pour la non mama dans la classe donc dans notre classe directement tout en classe tout à qui la nini na mutuka na moto to nani na mutuka na te donc na mona on mutuka na ne
likolo mutu kananda zwanga charge tango batutaki yo omonaki yango teke po kima eko tutombala moko ezaki ndenge nini ezala ke tokatisi da première nini piéton totelemi na katikati na ndeko nanga et puis ndeko nanga ayokatisa ale mutuka etuti ye tant mutuka etuti ye nga siko nazali na bapiéton na baligne wana amati likolo ntango amati likolo kokita na okita nde liboko na ye ebeti nga na tolo azongisi nga na prince nde mutuka ya kotuta nga eza bamystique mutuka etuti ye ekate likolo ntango akwei loboko nde sikoyo oyo ekite na tolo ebendi ezongisi na prince yo mpe batuti yo moko ozomona oteke eza suspect ezaki suspect parce que namona nde quand batuti nga namona neti que donc badeplace nga après sima kozongisa nga na sutuka boye donc naada na prince na lali wana ser mami ser divine mpona yo osokoli mwa moke ozomona wana ezaki makambo molili to ezaki normal eza makambo molili sakomi oyebi koma bitumba nakokedi nanga eza bitumba vakiango mpenza eye ndekolo mwana ale batuti mwana batuti mwana me nalobi mwana otima kaka siko ake classe batuti ye ndeni ekimi mbango toke balobi te si bakena mwana na hôpital nde tolandi mwana na hôpital toke mona ye balalisi ye na bauniforme ye batie wana mbetu nde bato bandi kokota amoni siko mutu atutaki ye asimbi mwana makolo baminganga baye ntango naye kotala naye komona ke namoni mwana nga aza mobimba nde na bi Seigneur merci telaka sanga kotuta soki bayebisi yo de temps nakomi namoni ye mobimba makila te eloko te namoni ka balalisi ye na mbeto nde naye komona siko mutu atuti ye asimbi makolo na ye nde badokter balobi ke fo bokende na radio toyeba mpo likolo na ye evimbi ekomi mokuse bokende na radio bokota bozonga na mokuse mpo televizio eza ngonga siko nini elekaki ntango boke na radio omonaki mwana azalaki na defo ezalaki na kati to ndenge nini radio babi mokuwa na ye oyo nyonso ebukani oyo ya kwisi na ye nyonso nde yango epemete batia ye libende ti tokota bahôpital ti tovanda mpo na kati hôpital mpo tozela batemps oyo so batie mutu libende ti ekosila bongo ti bakolongoli libende nde esika bitumba na ye mpenza ebandaki ozalaki basanza bambula kuna babaki tobima parce que bakoma ogarde batuka ba 1 mois po baete kovanda ane ezala ya kolala tolekisa yango na bandako toyaka mingi na hôpital esalaki 1 mois na kati hôpital nde toyekoki batiaki mwana ebende na kati nde baminganga babitu bandoyaka kaka rendez-vous ebende wana bango balobaki fo esala 3 ans kino mokuwa na ye bota après makambo kotuta wana elo mosu yaki lisusu kasi na kati ya kolibende na kati ya lokolo kozela 3 ans wana ye baminganga tokendaka tozongaka nde na ntango mwana akokisi inane ya date ya libende oyo batiaki ye na likolo nde ekokoma kende tozalaka na bafamille tovandi esika moko toza na kati ya mabota nde mwana azali kotikala mingi na bandeko na nga na kati ya ndako nde nga na bimi nake koteka na tiki mwana nde na nsima lango ekosarive ke bango na bandeko na ngai babandi kobenja mwa likambo ya moke kaka esame na kati ya ndako ale ecompréhension ekoti ale ye aza na pasi aza na likolo na ndeko na ye ndeko na nga mwasi moko ale flamme bandi koswana bandi koswana makambo opezanga nango tina ale ebi bango ti bata balabala bato nyonso beye bakoti ale mbala moko pa mwana bandika kosala bo azosala bato bazoswana donc mwana ye ebandela libomo na mona na nga na me naye komona oka na mwana bazoswana bazosana baletongo inga na tisi oteka na ye nakuti bato bapekisi balembi nde liboma ebandi ye nde liboma ebandi bato bazoyeba te singa na tali ngai bozomona mwana oyo te nazomona ye lokola
mutu na yezo sa subia te ozo kosa azo soin azo finga to makamba pasi bo mutu ne sa beta ndo finga be ngabi botala ye bien a ovanda su kimia te tala bana bo so ki banda tonto comme si 17h azo loba kaka akomi kusiko kende ko panza biloko ko kota ko buaka batu babi oyo komi likamususu to lali tibu tutu ba ya lali te ko panza ko buaka ko ça va na mukuse donc moi no akomaki pena folle mba moi peut-être ko mona komi folle boma ngesi ma famille fandinier bakomi ko tuna kako swano de commissaire boy batu ba bien mona ngabeli liboma kana ko swano mba makwali tonga na tali na monike eza liboma ngabia tikana kima mbangu na église donc comment on a pour cette émission maman donc pour quitter la table me décoller tant quitter la table écoler ngala mutu na se sentir que mutu agnon te fongwami tant fongwami na moni directement que la moi munene toi muki ya munene quitter la table et quoi na mutu et pas sur réalité tant écoler ngala mutu na se sentir que mutu e fongwami nga vraiment boy tant e fongwami na moni directement ba letinga ba casque tant ba letinga ba casque donc de comment bona makambo na makambo ya famille ba famille oyo tango toloba pataka ba famille bato balekisi bâtiment bani mais Bolanda au sérieux zala concentré na makambo mwana oyo aza koloba eza ba réclamation na ba condamnation à famille c'est très important yango mikoleza ko ya na concours à l'homme valable to ko la tranche émission moko ya makasi enseignement za 10 à 15 minutes. Comment être délivré de la puissance de l'envoûtement? Comment être délivré de l'envoûtement? Namukuse. Nakosala yango na semaine mbala moko na semaine mbala moko. Ba envoûtement zandenge be nakolobela yango parce que ngana utaki na misala wana tozepe konfute batu. Omoni bandeko na muto oyo ake formation asali formation loko wana na muto asali yango te baki ko limbelo ba makambango muto asali yango ko limbelo yango plan ndenge zali oyo asali yango te bando ko tatone. Il y a beaucoup de pasteurs batatana na sorcellerie na makambo belé mais biso to le cas kuna to yebi yango siki to yebi yango ona koloba no bande na enseignement wana okoyoka sima nango na kopesa bino so enseignement mususu les 26 portes d'entrée des démons yomoko okomona 26 portes oyo efunga makana vya mtupo bademba kota landa bande ko bande ko swana liboso batuti mwana ebana kusona wana bazoluka bomo babome mwana moko ka tika na ye et comme na koswana kitata le kweli ye amono ko la ba pasole mutu batie ba casque be couter batie na matoyi OK loba si on batie ba casque directement na komo na maman différent ne batele ma mutu na se nga komo na mutu makolo likolo mutu na se bato atelemaka normal boye omoni bato akomi renversé bato akomi kotelema mutu ekomi na se makolo likolo bato nyonso namona bamutu na se makolo siko ndenge bando kolekela nga yango nde esalanga na lolobaloba après tant se calmer bongo nga naoloba kaka donc naoloba bamaloba monga mo mpe na comprendre te et puis na yo fanda so ndeti mutu ke eleka naomwa ndeti batombo eleka liboso na nga après directement nini so ndeti na ofanda ndeti ezala po koto na biso ezala mingi baprince bamakele baprince eleka nde na fanda na kati ya lopango nde bamakele la prince ane eleka na omwa mpe nde batombo edefile liboso na nga mituka lokola batombo vraiment edefile liboso na nga après directement na oyeba so eloko te nyonso eleka na mituka mingi ezalaka batombo botiaka te mituka mingi comme si nga passer maka lobi o bandoki baki kwa mfute ba voiture ba konfuta ngote arwana mtoko sala mfute te boso salere awa na Kinshasa bandeko roulage mo kanga ki chauffeur moko akangi chauffeur wana bandeko chauffeur wana bandeko balingami mutuka ezalaki ezotambola nakaba tusomona kipo na ba réseaux sociaux bake fongola kapo ya chauffeur wana nini mena kati ngume bimi na kati
mutuka ezotambola est-ce que nguma ki ko supporter chaleur ya moteur ezaki nguma normalité bano balingami baki konfute bilamba na yo baki konfute sapatu na yo baki konfute ba chemise na yo baki konfute même biloko zolia baki konfute mabele omoni bato balingami amoni bato akomi renversé amoni mituka nyonso ekomi comment batombo. C'est très important pour makambo oyo tosalaka bémission mpona kobangisa bino te mais ça ba réalité mama mami mwana akomi liboma na mopuse po tosukisa osalaki nini nango suki eloko ane ekomi mwana penda quartier mobimba na aveni bato batondi ekomi penda liboma ya solo nayokaka liboma namona yango na bato mais namoni opende ekomi réalité na mwana moko donc nazoloba eloko oyo eza pasi na bandeko bozolandanga o bozoka témoignage oyo donc mwana kaka moko onga na tikalaki na maboko akomi liboma donc elekelaki nga pe sukisaki nga mayele mais ntango namonaki eloko oyo donc hôpital ntango bazomemanga na yango bazomemanga na hôpital bandefima kopesa penda solution malamu te na mwana ezaka komaka makasi liboma ezokomaka mabe nde toyena église donc tokomi nde tongo paster atali mwana alobi ser mami mwana oyo bitumba eza makasi bon nga nayebaki nde nayebaki bakapasité eza kaka papa na ngai nayebaki eso nakomi mwana oyo so tokoti na kobika mais tokamwe tokoti mais papa alobi ser mami mwana bitumba eza makasi nga ntango nayoki bongo nayoki mwa kolemba moke nga bitumba makasi so ndeni nde papa prier nangasi mwana kozala ta bien nde abi bozonga ndako ya kaka naye kaka bapriere bongo tobondela mpo na ye toandi kokene koyende bapriere eye grave eyekwasu kosiporte na famille te donc famille mpe kosiporte nga na mwana te namonaki shwa te nde nazwaki mwana na ngai nabimi na mwana na ye na ngai na église kobeka bato ya kolongola bilamba kasi yango famille kosi kosiporte ngai te na mwana oyo yango nabimaki na ye na église ntango na ye na église nakoti na ye na fandi malgré mwana azosala badega mwana azaki vraimen na kimia te donc mwana stiki sango ntina libanda ya aveni oyo ya église nde yango epemetaki mwana wana sikoyo ekomaki pena liboma confirmé mais eloko moko na kati église ntango nayaki na mipesaki mingi na distraction te mpo nayebi ke na ye mpona kobondela mpona problème onga nazalaki nango ntango nakotaki na église na ye nabandi kobondela nde ekomaki mokolo bapriere ya intercession ya mercredi nde papa ekoannonce ser mami naza na posa na mwana na résidence na ngai nde epemetaki toya mercredi kuna ntango papa avandisi ngai abandi kotala ngai oriente ngai alobi ser mami mwana oyo boliaka ne ndeni na expliquer papa kaka mbongo nakanga na songe liputa kaka yango na yana ngo na église na liaka ngo malamu na mwana alobi en tout cas nga na sepelte komona kofanda bena mwana église mais nga na kooriente yo ndeni oki kosala po mwana oyo abika nde ntango nazongi pour la deuxième fois avandisi nga oriente nga alobi na nga ser mami nzambe alobi na nga il faut bozonge pa na bino parce que na mwana oyo kola alobi esika wana oyo mwana azwaki liboma ntango bandeki koswana ezalaki na vent moko ezalaki wana oyo ekotelaki mwana kaka na esika wana bozonga okomona petit à petit mwana wana okomona bando changer akozonga nde naye kotosa ndeka papa alobaki nazongi na mwana bato baseki yake kaseki mwana kobika mwana biki te nde esika toye kozonga ntango tozongi papa apesaki ngai inscription moko abi na ngai soki okomi luka kimia na libota na yo nayebi ke oza na kimia te bozonga na bosenga na bapardon nake mpe nazwi mwana ngai bato bazoseka nga nasimbi ye nazokota na ndako ya liboso nasengi pardon mpo tobebanaki biso nyonso nake na ndako ya mibale nasengi pardon na libota na nga mpe nasengi pardon nde tozongi sikoyo nde tofandi mwana sikoyo eye grave nga nakaisa nde nakomi na kati ya lopangu nde papa ariantaki nga eye grave mwana akomi olongola bilamba akomi ni akomi na libanda kobima kolata bakarton kobina bato batondi bazotala antuke ezalaki mpasi motema na nge ezalaki su ya ngai te sikoyo yebisa bato mwana abikaki ndenge mwana abikaki sikoyo ntango wana sikoyo nakomi nde sikoyo papa alobi na ngai mwana oyo nazokende kobondela mpo na ye nzambe ayebisi ngai soki nakoti abonde ntango nakozwa papa na Vincent Makela
ayebi singa bina kei ko bondela nzambe pona yaki na mwana sepela kite mwana salite mwana yebi lambe na nzoto malamu te abisema mi mwana komi boendenge papa ye grave ndo yebi nanga bon savanga nazokende ko bondela nzambe na ngai nzambe na ko bondela ser mami soki na ye mwana ofa bika ninga tango na yoki bongo ngape na tika kite na ye na ndako na ye na fandi na komi kozwa mwana na ngai to koti na ye na kati ya sacerdoce pona na sacerdoce na kata ndako nazozwa kama mwana zo vandi nazo bondela ngabi nzambe mumbu nalobike mwana akobika azokende ko bondela pona mwana nzambe yo kama olongola ngai humiliation oyo naza na kimia te batu bazochola ngai mwana komi boye kolokela ngama tango nazo gumba manazo bondela so navandi muke na koti navandi muke na koti eko sacrifice na butu tango na koti to bondeli to bimi na moni mwana sengi ngai biloko mwana liaka te nde nazwi biloko na pesi mwana sengi ngai telecommande azwi TV atalaka te po azalaka kotambula boye ayeba keloko te banuso ye azotala TV atali TV nde komi asotala TV alali alalaka te tomi kopesa ba diazepa mezo simba te alala te nde yango ekomaki ke tango tofandi tomona kaka moko asukoli alati abimi okay eboyi nakende wapi nakitala baninga nanga baza awa bongo ezali kamwana bima te namona le 3 jours 4 jours nakite nakutela pasteur wangata nayebisi pasteur tala mwana nenga komi pasteur tabi oui namoni changement papa ne namona ki mwana nande siko mwana komi nde yango nabaki pasteur tabi zonga na église okebisa pasteur ne tango na zongi na ekebisa pasteur abi dimanche yela ngai mwana wana église namona ye ne tango na ye dimanche na église to koti batu bayeba kitamonika na koti na ye azaki des autres akomi kimi avai na église pasteur azote azoleka kana couloir pasteur azote kana couloir to monaka pasteur alobi ezala mwana moko azaki liboma biki azali awa to monaka mwana ye moko atomboli musala batu na église elekeli bango batu bakomi kotala tala pasteur abiyaka mwana pa ye akomi na église atemi na liboso ya chair pasteur atuni azolonga te na se akomoka soni batu babie mwana penda abiki ne pasteur ando poser ba question bandi kozomisa l'église mubandi kokumisa nzambe nde baluso komi kotatola monene na nzambe nde bomoni mwana oyo kino lelo azalaki penda fort donc batu bakamwaka ti le mwana abika wana azalaki na troisième année mwana oyo soki tolo baboya atangi 4e 5e 6e asali examen d'état pe mwana oyo asisi oyo aza diplômé yango alinga kota université donc botala munene na nzambe botala bolingo ya nzambe botala nzambe oyo alingaka bato balingaka ye mutu aprochaka pa nzambe nzambe atikaka ye te donc nzambe atiki ngai te malgré ezalaki soni na nga nakimaki na église nzambe alongoli ngai soni apesi ngai lelo esengo lelo mwana oyo akomi mwasi kitoko boye atatanga abelaki liboma azalaki boye te kitoko ebakisa misusu makasi pe namoni mwana oyo apresente na asali aza en tout cas asali nge esengo ala mingi takobala mami okosepela alleluya kolo aza monene kolo aza monene ye moko tala commentaire ya kosala pas commentaire ya kosala te parce que da mama lobi oyo nyonso makasi donc yo loba mingi ezate parce que nyonso eleka na vie nanga da boyo ki on da mama lobi na sunelo ko loba te sœur divine eza makambo ya solo to bazo ko solo makambo ya solo boko sela makambo la ki pena liboma la pena liboma ke bazo ko ko beta bato oui bayebi sanga parce que ngamo peto liboma le sila na tikala mona ba cicatrice ya liboma zoko soka akasi awa toza na église donc wana beto succès na biso nango benga su témoin moko me namoni ntambo eza te moko benga témoin ezali te mais nakotuna kaka bato batondi awa parce que toa na plateau d'église est ce que makambo ndeko asolo boyebi yango nakoki bino balamu te makambo ndeko asolo boyebi kabeleki liboma eza makambo asolo ondimiki eso abikisa ye to manifestation tometela kolo maboko na bamilolo l'église eza na tina te bokanga l'église omoni musala l'église esalaka bakoki ye te na hôpital mais sere ayiki mpiko aye l'église omema bapasteur tobondeli ye moko azobondela mwana oyo abika ata na
ata na diazepa oyo te abika na ba prière bo ba église za tina te bato ba biloko ndeko baza ba serviteur à Satan to ba yebi eloko te pona ka pression na télévision on va dire ko ba même ata Jésus tanga tango atekaki ba ko na ye ba ko ne ba sala ki église primitive ezaki église bâtiment église l'équipe hôpital l'équipe université et l'équipe biscal nyonso soki okimeli place yango na motema malamu okime fongola motema na yo okobika. Ciel mami merci ndeko pesi biso tango to yamio merci la no voilà benenga filmer biso parce que avec so minute muke osala maloba suka kolo bona moni ko maki pasteur sa bo bani koteya osala maloba suka kolo bana bato pesa mbote maloba suka na koloba. En tout cas na kumisi nzambe na bitumba oyo ekomaki na vie nanga nzambe wana talisi monene na bomo inangai parce que zaka tango nyonso nazo bonde na nzambe zo balanga avec Dieu nous ferons des espoirs bon nga bande ko comprendre yango te mais na ko mona ke l'espoir on nzamba la kakingabi nzamba binanga avec Dieu nous ferons des espoirs ils écraseront tous des ennemis donc il lelo na moni yango nazo pambola nzambe bangulu nanga bazalaki en tout cas déstabilisé mwana wana ezaki pasi pona simba ye lelo simbi mwana nazokumisa nzambe mwana kolibo ya komi jeune fille pe ngai pe nakangi makolo na ngai namoni mwana na ngai tangi askoki na 3e CO azaki liboma asilisi classe lelo aza diplômé azokende université donc nzambe akosaka te naye komona espoir ya nzambe yango napesi bino merci komona nga sœur mami oyo na témoigner yo na plateau nzambe wana azwa na ye lokumu parce que sepelaki na bomo inangai azwaka na ye lokumu yango napesi bino merci bongo bambote bo bambote mingi ezali na bandeko na ngai oyo bayebi ngai kati na nkolo napesi bino merci na bandeko bazomona ngai oyo bayebi ngai na pamboli bino napesi bino merci napesi mpe libota na ngai mpe oyo baza mosika na étranger bazomona nga eza témoignage parce que tobotami na bino libota moko me nzambe alingi nazala témoin na ye yango napesi bino mpe mbote esika bozali mosika na Europe na pamboli mpe bato mingi oyo bazomona nga na plateau bayebi nga te napesi bino bambote ebele mingi ozoloba bien azopona pona eto filmaka eza te allo voilà beba abungisa n'importe nezaki na le Nazaré voilà sœur moi bambote na maloba siko kopesa bato nakumisi nzambe kaka na oyo nzambe asala kati na ngai merci mingi na mama na ngai parce que abunda pe mingi na vie na ngai merci na pasteur Vincent grâce na onde naza o naza lelo yo napesi mbote na famille Makela napesi mbote bayambaka yo pana bango po même pas la téléphone ba supporta ki hotel mais fait Makela na église ba supporta ko magozo beta batu abeta ko utana yango libomane libomane ngaki pana ye ko pa mo na so fa to kimi na église pour le ko ba ki to kata yango to kato kimi ki na église nde nyaka ngamaki na mwana moko mwana azuboko yokela batu nyonso mais mwana soka simbiye omona azoyoki mwa muke mais maki azotambwa naye muninga na ki passe pour ndeko pina ne majoré ndaba ndeko kangama naye tango abimi na yebo mwana wana komi na coin to kaka liboma liboma quartier ningani mabonga mwana mazalia azate Maria Mabala ko kamwa non Tiffany Day ok yana mona ke soute bandeko babo sinalenga te gabala déjà ya alors on peut se battre mbote napesi famille Makela mbote napesi libota na mbote napesi papa na nga lino tuzola na mbote donc batu nyonso mbote kaka merci tokomi na suka pona lelo boki témoignage ndengeni bolandi bino moko témoignage très édifiant ya ndeko sel mabi pe na mwana na ye sœur na biso divine nazo remercier bon makasi ana pesi mbote pa ya maman Élysée nzamba pambola ye mon protocole na ngai sœur c'est qui ça sert Olga nzamba pambola ye pa zado azali wana madame gentille nzamba zala bango toko na suka merci na valable moi en tout cas nzambe petit frère Jésus Christ serveur électronique ingénieur yemoko soki sunani wana kaka ye sono ba komuni so wana nzamba pambola yo elongo na je suis Liwanda Brom Makela nzamba azana milongo
que sur mission il tente de kutani mikoza koya mais tout ça na pota ya ba partenaire bo s'abonner soki ndeko ko sombela swata ba micro ko sombela swata nini ba machine oki ko sombela biso ata bana na ngayo bazana poto ba papa Anissé ba papa Edi ba sœur Myriam nyonso wana bino nyonso ba iget ba soki bo sombela swata ba ni ba benga nini ba caméra et kozala malamu ba trépied ba nini bino kuna zana poto biloko kuna za vraiment boko zwango facilement vraiment et kozala bongo malamu to comme na suka partager mission oyo moninga pas zwango et kozala malamu ezala ki bongo ngai votre bien-aimé le pasteur Vincent Makela oyo atemaka bino mingi oyo asepelaka na bino mingi oyo asalaka be mission pona ko diffé bino alongana bandeko pona toka bona bino définitivement to saliboy. Ciao, à la prochaine. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.